Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maluku met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malam. Possibilité de paiement cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Mbote mingi na bino surtout ebolinga mama ile ya vitu na pesi bino mbote habari ebwe ma vip mko wazima bino boni bino bandiko na est que boza bien wa bino mama ile ça va tout va bien par la grâce de Dieu nzambe ya mawazo ba la kimia ezali que vous de votre côté c'est comme nalo bakasi koza mutakanda kotala ngai te ko kosegla na yo na ngai te tongo ya lelo naza na kati ya mboka na biso Kongo koza na kati ya mboka Kongo na tamboli na moni mokili ezokende na moni ndenge moko eza kotambola epesina likanisi moko ya koluka mutu oyo wapi na koki kosola na ye mpona kotransmettre no message moko par rapport ndenge atamboli na mboka ndenge na moni mboka mais avant tokota na kati ya lisolo nalakisa bino mopaya oyo naza na ye na kosenga nanu mwa 1 minute de silence parce que toyebi ete na kati ya mboka na biso Kongo kuna na este na Goma toyebi ete mikakatano eza kuna bandeko na biso baza kuna na badifikulte makasi na oyo etangami mwa bituma na kati ya mboka na Goma yango na kosanga mwa 1 minute de silence apres na kopresente bino mopaya na nga ya lelo. Je pose. Merci. On a dit qu'on a côté ça va qu'on a vu ça pour mettre tout ça là-bas. Alors qu'on a mon collègue lelo na mbeli bino mokonzi ya mapinga o to bengi policier mazamo si to bengi policier pour na koloba lokota ya balancer malamu ata ko balobi ete biso ba congolais to lobaka yango na ndenge na biso eza normal pour un toza na 4 langues nationales toza na Kikongo toza na Lingala toza na Chiluba toza na Swahili yango nde ba lokota ya mboka na biso Kongo na mbeli bino lelo mokonzi o to bengi na Kongo ya mokonzi Mimi ya zali mo colonel so to tana nenga mboka ko to bengi mama colonel mokonzi na question mbo ilo to mama ya ngala lobika na bato ko tala biso ke na ndenge bino mokonzi so to bina nenga mboka ndenge to benga ka to benga mama colonel to na ko benga mo colonel est-ce que ko to se benga ya ko benga so benga mama colonel zo ko zo so na mwasi ya colonel la so benga colonel ndezanga mo ko za ya mo ivanja na mapikanga so bisinga mi présenter na kombo ya colonel Mimi Pikela Mobele ba mususu pe balandanga na ba réseaux sociaux na kombo ya mokonzi Mikosto ba mona kango naza moko oyo sala ya police epesi responsabilité ya kotala makambo etali violence sexuelle pe lutte contre toute forme ya violence oyo esalemaka na mabota na kati ya communauté et puis naza na mokumba ya kosala protection ya bana. D'accord, merci. Na kalisi bandeko oyo batali basepeli mpe bamoni oyo mpe bayebi oyo bali mokonzi Mimi ye wana oyo mpe bayebi oyo te na kalisi bakodécouvrir na mokolo ya lelo bakobanda mpe kolona makambo oyo mokonzi asalaka
mokonzi mpona kobandela liboso nayoki makambo olobi responsabilité obapesi me ngai na kokende nano na mwa kote moko eza mpenza pembeni na responsabilité eza makasi te na likambo oyo etani kuluna pamba te yo oza moto ya polisi na kotala mokonzi ngai moko namoni na misu na ngai kuluna nde baza kobunda baza kobeta na machete namoni yango na ozi ya epene mpona nini oza kosala mosala bakuluna baza kaka libanda ebele boye bon. Moi, je pense que ce Nordina le Makabuya Kuluna, normalement, il se fait ça, mais il y a vraiment une discussion pour le Rango, les alliés domaines, on va dire comme ça, intervenir à Rango. Mais en général, si je veux parler de Kuluna, Kuluna est un phénomène, Moko, et ça, quand on a Congo, je crois que je dois pas moi, lui, à Roké, la Bambo, comme la Bambo, à Lyon, surtout, Kuluna, ça, il m'a la forme, et les bisous, ils sont bénis, Kuluna, toqué la pote, toqué la New Jack, toqué la foot, toqué la Toti. Toqué na Angola d'ailleurs comme pour les routines na Angola. Donc chaque mboka ils ont le lien ya ba briton na bango pour trouver dans le côté ba briton. Bana oba sota na délinquance primaire ils ont développé les alliés phénomènes non cause naturel. Mais mingi tozo so difficulté ya kolobake ndenge ni likambango ezo sila te po biso ba ito posaka mituna oyo. Na mabota na biso to dénoncer mbala boni ba kuna oto na bango na mabota. Parce que ceux qui ont bengi de la médiane et pas la bino moi la moko ça pour nous rebondir la ngate maman mini wala mwana ya nga fatigué là maman mini wala mwana leki na ngati là ce que yo so bomba ina ndako mais azo continuer na kosala na be wala les alliés penser à phénomène moko les alliés très compliqué les alliés terrain moko très glissant le terrain moko très glissant mais la préfère la mini na lo la mini makambo ko eza dans domaine nanga o eza o ngana salaka o na ndingisa ya kolanda pe ko zela ko sambana. D'accord, mon colonel. La qualité de votre oiseau, la vision, bah, est malade. Ce qui te fait dans le camp de la violence, mon colonel. Tous les gens ont la mingi. On a la table de la mine, on va pas faire les nains. Pour exemple, on va faire la salle à orphelinat. Et on va faire la salle à orphelinat. Ce qui est là, on va la chaîne, on va faire la orphelinat. On va faire la balle à orphelinat. Pour exemple, on va faire la botte. Mais ça, on va faire l'orphelinat, on va faire la botte. Parce que papa bali moi sur sortir na ndako moi sur azaki na kati ndako abengani bana bango batondi na papa juma bango batondi na ba orphelinat bango batondi libanda en tant que police mais c'est vous pose pour na ba parents ya bon normalement bana o ba se retrouver à l'orphelinat normalement tant que les orphelinats ils allaient bien réservé pour la orphelinat mais to se retrouve dans la situation oyo ba orphelinat bazo mususu bazo salma ba émission na bango te même ça na ngote nde problème mutu ezo ko matso na mboka la biso muna mutu azali ko linga komi kotsa na likambo ayebeli yango na bozingo te normalement ko place en baba les aka ba orphelinat toza na orphelinat toza pe na ba tobenga ngoni ba centre de rééducation pour na bana tozali na ba centre fermé pour na bana tozali na ba ONG ba association oyo bomba bana mais batu babona kaka tendance ya orphelinat babenga nyonso orphelinat. Orphelinat normalement ils allaient pour s'occuper de l'orphelin. Mais le centre monsieur ils allaient pour récupérer bana pour la prise en charge na bango ils allaient bongo bana bazali na situation difficile. Bana situation difficile ils allaient bana bazali na rupture familiale. Moi na o monsieur so akimanda pour des raisons songolo nebo pesi papa boya maman bala batika na place. Moi na monsieur akimanda pour ba parents bazali mais pasteur akangi endo. Moi na monsieur akimanda pour ba parents nyo so bale bazate. Moi na monsieur akimanda pour bazali déplacer de guerre. Baka ezali emeli bano to retrouver na balabala soko solo na moko omona mwana moko azala isika oyo ya utaki azala likambo oyo ememaye na balabala alors bana wana bisika ba se retrouvaka bazotika ba victime ya ba parents mosusu bazali irresponsable admettons papa yo lelo okaboni na mwasi na oui nous ne sommes pas pour obliger les gens ya pour ça la batika na union malgré bazo yo pana so libale simbité c'est normal et kabwana. Mais quand on y a les Kabouani, est-ce que les orateurs qu'est-ce qu'ils endurent dans ce est-ce que maman ou yo n'a pas maman est irresponsable? Sora Kabouani on balade quelque chose de la bana. À tout côté Talibala mususu amoni ya des affaires du monde. Or Zaka le pas muta déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Topé muto akimi mbula na mokili pour que le côté na ibala. Nyo so tambola kana kati ya mali. Yo lo wela libala pour libala simbité. Pour libala nyo so saka presque ndenge moko ba difficulté yo kimi koto ezali ya rouge mais on peut le coup dans la difficulté ya vert
Donc ezali kaka ba difficulté. Ce qu'on dit que c'est normal, ngai soki pona na ko ba soko kimi libala oyo poko kimi libala ki ko ta su libala. Luka moyo sa makambo susu. Mais au moins doit temps ya ko penser kana bano yo tike sikokila. Poto ko ko ba teke kende kana bana. Soko kena bana ntango susu yo mo sikokende lo za na ndeka ko misu la te. Oza bana ko misu ko ndiko yenga ika passer par la polo ki la bana na kondia. Soki bana bana papa ba ke papa za mesure ko prendre en charge. Ko so la bien. Pour kabone ya binemite. Bo solo li bien. Ba pesa yo nzela o mona bana na yo. Po so la na bango o partage ka po e ba nini o ko apporter na kati ya bomo na bango. D'accord. Si vous avez un bateau qui n'a pas de droit, ce qu'on t'a mis les armes comme bana à divorcer. Est-ce que même vous allez à Bobo, je ne peux pas me soucier de bana pour de mes parents, que ma parent va me laisser du sol, ma parent va tirer du sol, papa et maman va cabani, ma papa va moi aussi me soucier de boire qui du sol de bana. Est-ce que bana même on a après faire vino, que bana côté me soucier de bana. Bon, au début, c'était pratiquement impossible pour moi d'aller confondre à mon botina. Mais au moment où on zoloba, bana va confondre à mon botina. Mais pas quand tu me donnes la orphelinat, pas quand tu me faire vivre, bana au bazar na boti na babo bazar ma prostituée, au bas même ma vie qui nous m'a pas so taxe bana babo qui nous m'a la mise. Mesure de beaucoup pour la. Combien boire va poser police. Bon, mesure à chaque fois na ya kana on n'a pas battu ça. Ceux qui n'ont en janvier. Mais ba ba ça matin ni multiplication 16 ans mais du jour le jour. Attends que na kati ya paradjuma basi bazo bota sinon sans cesse. Bazo que les sous qui t'attendent pas dans mon bota. Au moins jamais me t'ai déclaré au baboti na moi na moké. Au moins na. Au moins quand moi na boti maman ça zo moi na akomi ko boko la moi na akomi ko na balabala. Les capable. Mais ça reste souvent difficile pour la comprendre un peu ba ndeko ba journaliste. O ba kenga zo caméra na ba ko filmer moi na ndolo. C'est une infraction. O ba na ko filmer moi na za ko loba. Aba ndo ba bêtise na la na bibal. Ils ont vraiment inconscience. Parce que ça m'a comme moi au monde ça m'a mis sur ma tête parce que nous moi il force ya média. Quand ils ont filmé moi dans notre réseau et pourtant dans le monde entier ba mindele ba conseil dans ba magazine ba conseil dans ba documentaire yo ka niso sala ki kamera poser kamera moto et makambo les makambo ils ont tout samboli mon biso ils ont ça la passe mais to ko aussi ça ko kaka na maté biso nde to zala ngala pa nanga na décision na ko zo ko pas du matin mais na ça la sensibilisation ko sala na ki na pas du matin na ki na ko sensibiliser bango peut-être ça va boti wana. Bon, vivre pour nous, c'est bien qu'ils ont fait cette population. Mais au moins, vous avez un préservatif, vous avez un contraceptif, vous avez une naissance désirable, pour tout multiplier ma paix. Mon colonel, la voix qui mise sur la monnaie, la mieux pour la. Pourquoi il faut combien de temps dans la police? Quand la monnaie, la mieux pour la zone de la photo qui est hier, la monnaie pour la. On a la zone de la photo pour. Mokonzi alekaki asalaki 18 ans na pouvoir nazomona kuna bozopesa na bambote mokonzi mosusu kuna nazomona soki nani misi azomona grand malamu mingi te akote yo kofikisa na président actuel Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que bato baotala biso bakoki koyeba osali mbula boni na kati ya mosala ya polise? Bon, nga na koti na police depuis 98 ti lelo ezalaka mosa calcul je crois naza na banda 26e année. Vous voyez, non, la côté police est trop jeune. La police est l'université est trop jeune. La classe est à 600 pendant que nous avons 4 police, il y a 6 universités. Donc, nous avons pratiquement 25 ans dans 4 police. 25 ans. Ok, mon colonel. Nous avons tout à pointer le col à la route de la route, on a comme connecté la ligne nationale trop jeune. Comme mon colonel. Nga nazo ke ndoka na ba effet o nga nazo komona liko oza police likambo ete na église na baba na mboka Congo eleki epe po to mona ba. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou, toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés, à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros.
C'est la spécialité du service traiteur, la Providence. Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous. Les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer. Maman Eliane Nitou. Service traiteur, la Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko Yamoto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Voisin na yo azo sala fête et que makelele leki makasi ozora téléphone tobengi police que awa toza déranger na ba voisin soki voisin na yo ali ko sala fête akosala mon bino soboyeba ke en tout cas de 20h à 23h tokozana mo makelele na immeuble na biso après 23h makelele tokozana lisusu ti pona nini na mboka na biso awa église awa ba awa église awa ba awa église awa ba. Mais sur le niveau où on a marqué les makasi et puis ça là c'est l'église là bas. Bon, quand on appelle Cameroun, tout le monde. Bon, est-ce que nous surtout dans le barrage, nous sur la combinaison ordre. Est-ce que nous sommes organisés à l'église? Nous avons considéré que la plupart de l'église, aux autres dans la solo de la terrasse sur quoi bâtiment pour bâtiment dans la business. Pour ceux qui vraiment ils allaient à Kamia Bonzambe, même la Bonzambe c'est un ordre. Ordre faut y aller. Je crois que tous en matin à haut, tout à l'heure que Jésus a pour penser à l'église, à bâtiment ma fille parce que tu as des désordre dans la katia, n'a pas tata naï. Et donc ça veut dire que même ordre, ils appellent qu'à recommandation et ensemble. Comment expliquer mon conscience surtout au côté à la terrasse, Batsombi, pas sur place dans Gamba, église, pas sur place dans Gamba. Moi ils ont autour sans embêter. Et pourquoi donner à l'objet pour ça l'église? Il faut qu'à l'église, venir mon église comme à 10. Si on vient surtout on a, vos officiers bandini, bah ou ta boîte. Parce que beaucoup de collègues ont venu au monde église sobité, mon camion soit Zalia, là pour pas ça. Tous ça des business, on les églises de business. Sauf au moment la preuve nango, bah église songo le moment n'engé bandaka et bandana la carte d'ak le comment bah château. Et pasteur monté soit visa église automanda par exemple le quoi de salle l'église catholique. Bah nous par contre on a quand d'ak ça église est à premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Sans pour autant attendre à l'église, mais nous avons vu pasteur, l'église n'a pas comment il y a un niveau. Pasteur a sauté, à mon diminution, quand l'église a mon pasteur, tata la quête d'un écran géant. Est-ce qu'il y a un sens? Donc on est dans un business. Alors, ma business, on a base de conscience, pour tenir compte, il y a des habitants, il y a des quartiers, il y a des résidents, il y a des psychos, ça le business là-bas. La business, il y a l'église, la business, il y a terrasse. Quand on dit que on polluer une nuisance sonore. Mais ce total, madame, vous avez vu la police, vous avez vu ça, vous avez conscience, c'était parce que vous n'avez jamais la conscience, c'est pour ça que vous avez la police a kosala musala wana oui, mais police a sala musala wana parce que mibeko ezali, mais mutu to azali wana yebi ke mibeko ezali. Mais ce pas baza mesure auto sa mibeko te. Ya on la bengi en inconscience. Yo zo sala comme quoi ça na ko ça na inconscient. Alors yango c'est pourquoi tout le peuple congolais to pe kinois bazali le quoi bato baza malade. Baza malade parce que tant tozo kokoyoka te, ba pesi communiquer, eleki na TV, eleki na ba radio, bazo le besoin d'information sur yoka te, est-ce que yozo c'est la ligne le bima po lo bela po yo. Parce que communiquer des ali voix oyo, bazo kabola information. Pour notion ko tanga to saka na biso na ngolo. Mais tant makabola information, yozo yoka te, est-ce que yozo c'est nani aloba. Est-ce que makamusu nyoso tout faut ka gouverneur qui taka ko lo. Est-ce qu'il faut que le général qui t'a colonné? Mon amour, tout le temps, on s'en est tam. Si comme vous qui a santé colombaté, au chaque temps, on dit pour qu'on condamne à Kabaloni, ville comme sanité, par contre, il faut la l'idée, par d'autres santé. Mais il y a un moment où on a ça qui veut pour boire la santé de balle. Et c'est conscient, c'est ça. Ceux qui le l'ont que samedi, vous avez ça les marathés, pour battre ça à salon. Le roi n'est pas à la carte. Par le bas, si on vit à 10 jours, on vit à 10 jours, on vit à 4 santé, ce n'est pas normal.
biso pe police tokolemba te so tomoni polluer bato na sonorisation tokoyeba kaka koyeba kokanga biloko na yo mpe kointerpele moto azomécanise mikolo elekaki namonaki mpe kaka na batelevizio namonaki mpe kaka mokonzi pende kokangakanga babafle ya bato après 21 heures nde bolobaki ke musique ebeta lisusu te est ce que simbi mpenza to bazocontinue toujours kobeta mpo namonaki yango oui effectivement effectivement tokendaki kokanga yango je crois que soki obimi banda bureau nango komona yango eza ebele bato toza mpe ocontinue okanga ti lelo soki tokuti ozobeta misiki tokangi omona tie kotonda je crois que maloba ya suki eza epai ya commissaire provincial akoyeba koprésente ngo na parade mpona kopesa bato message ya dernière avertissement. En tout cas merci mingi na ndenge ondimaki koyamba ngai napesi vraiment merci mingi nabayesi eza mbala liboso mbala nsima mpe ekozala mpona koya okangelanga porte tofungelanga porte na yo mpo natiki mpo namoni bato baza ebele bazozela mosala makasi mbala nsima na basi na koya po tosala susu makambo mosusu merci beaucoup mon colonel. Merci beaucoup porte eza polele mpona motu nyonso tu oyo azali na likambo ya motuya mpona kokabola oyo information parce que tolobi kosolola to mpe komédiatize likambo eza mpe une forme ya sensibilisation mpona motu amipesi volontaire mpona koyeba kosensibilize mpo message ekoma na bato esengeli tokoki mpe kaka koremercie yo porte na biso eza polele mpona ngonga nyonso oyo koya mais na kosukisa na koloba to dénonce oyo nyonso mpe ezali antivaleur to dénonce oyo nyonso mpe ezali bacomportement oyo ezali dignité ya moto abengama monsieur to mpe madame to dénonce oyo nyonso mpe ezali violence sexuelle to mpe forme nyonso mpe ya violence. Merci. Merci beaucoup.